namoni na katikati na bino mingi bilenge oyo baza na mwa mbula komata mwa muke na banza basi bayoka komboyo po ngai nazalaka mingi journaliste na radio télévision nationale. Après ça, en 2002, leur Tobandi, leur radio Okapi eye, biso tozali parmi Batoya Liboso, Oyo Babandaka radio Okapi, en 2002. Na ye kolongwa wana na koti na ba organisation internationale mingi na kati ya Nations Unies. Ezala na RTNC sika nazalaka, ezala na Nations Unies sika nazalaka mingi na kati ya représentation ya personnel kobundela bandeko na ngai. Nazalaka na RTNC nazalaka président ya délégation syndicale pendant 4 ans. Soki bokoti na kati ya archive ya RTNC bokomona convention collective ya liboso oyebimaki na kati ya RTNC bokomona kombo ya ministre bokomona kombo ya PDG pe bokomona kombo ya Tumba Mudingai na bato batiaki manzaka na esika wana na ye kolongwa kuna na Nations Unies pesa ya adresse Luka 33 nani na ye kolongwa kuna na kena Nations Unies nazaki lisusu kaka na représentation ya personnel pendant 3 ans. Elingyo lobanini. Pendant 7 ans na saleli bandeko na ngai ko bundela bango na kati ya ba entreprise ko porter ba problème na bango po tozwa solution comment na employeur ko bundela bango. Na sali mosala wana 7 ans lelo na lobby nazwa ambition na nga na tiango mwa likolo pote na meka ko bundela bandeko na ngai na niveau national. Yango wana na ye kotelema na esika oyo vote na bunda kuna na parlement na continuer mosala oyo ya kobundela bino na politique na ye kotelema na eside oyo ezali parti ya Martin Fayulu oyo bino nyonso boyebi lelo azali candidat commun. Tokoti totelemi pembeni ya soldat du peuple Fayulu aza président ya SID. Mais totelemi liboso na bino bomoni SID te. Dynamique de l'opposition ezali kaka kokambama na mwana mboka soldat du peuple Martin Fayulu. Mais ezali bandeko totelemi ensemble na baninga mosusu ya ba parti mosusu na eside liboso totelemi tolobi topesa na maboko po etumba oyo ya élection oyo ezoya tolonga yango po boyebi ke mobeko oyo ya élection oyo tozali kokende elobi te po bozwa ebonga kuna na parlement. Il faut bozwata 1% ya bavoix. Elingyo lo banini. Neti na liste bazali binono so bozalaki enrôlement. Seigneur Zoe sabiso ke toza 40 millions. Po na parti na bino elonga. Po te bozwa ebonga na kati ya parlement. Il faut bozwata 1% ya bavoix. 1% ya bavoix elingyo lo banini 400 000 voix. Donc, soki bokokisi angote atabino bolinginga, bopesinga bavwa na bino nyoso, na kokisi 100 000, mena bande komosuso tozo bunda na bango, tokokisi 400 000 te, tokokweya. Yangwana eside na baninga mosusu, totelemi esika moko, po tokende elongo na etumba oyo ya élection. Wana de likambo ya mibale nazalaki nango. Ya misato. Na lingi na souligner importance ya élection oyo tozali kokende nango. Constitution epesi bino pouvoir. Constitution epesi bino pouvoir ya kopona ba oyo bokolinga ke bakamba bino lobby.
constitution epesi bino pouvoir wana il faut bosalela yango po tozali koyoka parmi bino bamosusu bazoloba nga na votaki na 2006 esalaki nini echangeaki eloko te na kovote lisusu te mosusu bazoloba nga na votaki na 2011 esalaki nini echangeaki eloko te na kovote lisusu te tose mobilize tokende na baélection wana po tochange makambo mboka oyo eza na bankita ebele mboka oyo eza na kita ebele mais population na biso ezali kaka kosouffrir il faut tokoma que totia mboka oyo ah ouais c'est que boyebi etumba Martin Fayulu asali na mboka oyo boyebi ba valeur Martin Fayulu aza ko défendre na mboka oyo soki bonda na ye na front babunda na ye pote atia programme oyo azali na yango en marche parce que soki akekuna ye moko bopesi ye badepute te ata aza na baide kitoko ndenge nini ekozala pasi bituna oyo nabandaki nango ke bolobi bozoloba ke bayakaka boye après bakimi biso tozali koyebisa bino boye biso na dynamique de l'opposition à l'image du camarade de Martin Fayulu tozo défendre ba valeur moto na moto azali na ndenge na ye akoli aza na ndenge na ye amesani azali na valeur oyo amipesaka ye moko kamwa lokumu kamwa dignité oyo amipesaka ye moko nga nalingi te ke lobby soki bopesi nga possibilité wana soki boponi nga botindi nga kuna na parlement ke nazala kobombana te soki nazoleka na balabala oyo tomonani topesani mbote tosololi toyebisi bino tala esika botindaki biso tala bitumba tozali na yango oyo tolongi oyo tozana kobunda na yango etikali oyo na oyo mais tomonanaka tosolola yango wana naza koyebisa bino ke biso nakendeki esika moko balobi o bino bozalaka kaka boye ezali neti oye olingi okatisa ebale topesi yo libaya mpo okatisa ntango okatisi obendi libaya mpo bato balanda yo te biso toza ndenge wana te tokotikala en contact permanent na population mpo mosala oyo tozokende osala kuna ezali mosala ezosenga ke tomemaka baproblème na bino yango soki tozozwa baproblème na bino te mpo totrouve solution mais mosala nini tokokende kosala kuna motuna mosusu nalobaki ke boza kotuna mais soki tovote yo eloko nini okosalela biso bana ya ngiringiri mosala ya député ezali kotonga balabala te mosala ya député ezali komema mai na kati ya lopango po bango nde baza na décision baza na capacité wana ya kotrouvele bino solution biso mosala na biso ezali kotelemela bango soki ekosenga ke totelema wana ntongo ti pokwa tokotelema yango wana tokosala bino mabele na ye yango donc soki ovandi na bato oza na kati ya bato okopartage na pasi na bango na bisengo na bango ekozala ke soki ovandi esika bamama ata yo ovandi esika ata singa ya courant ebebi okoki obimisa te ata lomeya moko mpo te bazongisela bino courant ke kosala yango neti moto oyo aza kopartage pasi na bandeko na ye voilà makambo oyo mingi biso tolingaki toyebisa bino avant napesa maloba na moninga nanga oyo toye na ye po ye nde vraiment ngiringiri nalingi nasukisana makambo mibale maponomi oyo tokoti bamama batata ezali etumba monene
Moninga Nanga, Prince Kaika, candidat député provincial à Wanakati Angiringiri numéro 4. Pardon. Omoni, excusez-moi. Numéro 4 est Martin Fayoulou, candidat commun. Yé awa nakati na awa aza numéro 18. Donc, etumbao tozali na yango eza monene pourquoi? Yé aza député provincial na kati ya Ngiringiri. Nga naza député, candidat député national na kati ya Funa. Funa elingio loba nini? Funa elingio loba ba commune Sambo, Motoba. Funa elingio loba commune Motoba. Funa ekobimisa 12 députés après ba élection oyo tozali na yango. 12 députés wana totelemi esika wana pona kowela bibonga zomi na mibale wana totelemi esika wana 544 candidats. Tozali 544 candidats pona kowela 12 sièges. Yangwana nazo yebisa bino ke bitumba ezali makasi. Elingio lobake après ba élection 532 candidats bakokweya. Ngaso na ye liboso na bino pona lingi nazala na kati ya 532 wana te. Ngai esika nanga il faut botianga na ba 12 wana oyo bazali kokende. Yango wana na ye lelo na ye liboso bandeko na ngai na senga bango bapesa nga maboko batia biso maboko tolonga na esika wana na etumba yango pote kuna poto yebi peke bokotia Martin Fayoulou maboko ke Martin Fayoulou soki atelemi kuna ayebi ke na se na ye aza na ba lieutenant na ye bazobunda tozokanisa biso nyonso ndenge moko poke mboka oyo ebima na potopoto ebima na bozoba. Voilà pourquoi toye liboso na bino pona kosukisa tokozongela po mitune ezali tokoyebisa bino oyo tozali kosenga bino bon retenir awa na kati ya Ngiringiri bon retenir kombo misato bokanga kombo misato tango tokokoma na ba élection tokobanda na élection présidentielle nalobi kombo misato tobandi na Fayoulou, soldat du peuple, soldat du peuple, soldat du peuple. Voilà, merci beaucoup. La banni la présentation. Nande Rolabino, comme Tokomi Kopesa Mingi, Ndenge Komami, Naseni, Kaba, Kaika, Prince, numéro 18. Naza, Ndeko Labino Ngiringiri, na bandi pe na veni Ngiringiri. Tolanda s'il vous plaît, Tolanda s'il vous plaît. Tolanda s'il vous plaît. Naoza mukuse pona kozwa ba maman, ba papa bilenge ta mingite. Na bandi na veni Ngiringiri, numéro 52. Référence église à Vuvamu. Voilà. Soko lingo mona ngai oye kaka lupango elandi Vuvamu le bezo honorable ba okotse okomona ngai. Bon, na va compléter muke na oyo honorable Sylvestre Alobi. Premièrement, l'introduction na Alobi amoni bilenge bazawa ebele. Bilenge donc entre 18 na 30 ans.
nde toza majoritaire awa ndenge moko mpe eza na 40 millions d'électeurs plus de 70% ya baélecteurs baza entre 18 et 30 ans donc vote oyo soki mutu abimi ça veut dire bilenge nde babimisi ye alors responsabilité ya venir ya Congo eza na maboko na bino soki bosali erreur tokoti lisusu na buzoba pendant 10 ans jeunes zala conscient yango omoni kombo ya plateforme na biso ebimisi Martin Fayulu candidat commun kombo nango Lamuka jeune Lamuka na s'adresser plus na ba jeune pourquoi parce que na programme ya candidat na biso Martin Fayulu oya présenta qui oyo se chiffré na 190 milliards de dollars sur 5 ans alobaki 30% il y a programme wana ekozala affecté na jeunesse et éducation donc 38 milliards de dollars par an na kati ya 38 milliards de dollars wana bazoloba ke opposition eboyi machine à voter mais oya boyi machine à voter eza opposition te eza mobeko loi électorale epekisi vote électronique bitumba oyo tozali na yango ezali pour faire respecter la loi ezala te ke komi ya biso moko ya opposition nde baza na problème na machine pouvoir oyo ekambi biso pendant 17 ans eza na problème ya respect ya texte eza na problème ya respect ya loi barespectaka loi te ils vivent de violation en violation des textes c'est pourquoi bozoyoka kutu nayebi te so bino ezochoke bino te po moto alobi ke na kosala troisième mandat te il a respecté la constitution mais so bokomi oganga ce qui n'a pas l'habitude de respecter po so ezala motu moko arespectaka na ye batexte korespecte texte ezala yango événement te likambo ya machine à voter ezali biso te ezali nde mobeko biso tozali kobunda pour faire respecter la loi nayebi mo question mosusu oyo ekolanda owana bokoloba mais soki nanga a persisté na machi nga biso kutu tolingaka kotanga nanga te parce que nanga ne représente rien c'est Kabila. C'est Kabila qui décide. Nanga n'a aucun pouvoir pour prendre la moindre décision. Alors, ce qui Kabila a persisté la machine naye wana tokosala nini. Biso na opposition. Et tumba tozanango ezali faire respecter la loi. Tozali na kati ya opposition na ba cellule o babengaka ba cellule stratégique. Oyo eza kovanda koanalyser ba situation ba question nyonso wana oyo ke soki ba persister na machine tokosala nini biso tozolinga te kotia confusion na mitu na bino au niveau ya opposition tosa ba cellule na biso eza ko discuter et ça na ba hypothèse ebele. Ce qui Kabila a persisté la machine naye, tala tokokyo sala boye, tala tokokyo sala boye. Mais tango tozali sikoyo, bo kangaka kake tozo bunda ke machine wana elongwa. Poso na euro tozali soto bando ye bisabino ke ce qui va persister toko sala boye, ce qui va persister toko sala boye et kokoti sabino confusion na mitu. Yangwana en ce moment bo retenir kaka ke combat tozali nango ezali pour na ko faire respecter mibeko ko faire respecter loi électorale oyo epekisi machine wana oyo batie po ebimisa ndakala. Voilà la réponse que na kokyo pe sabino. Eza problème ya opposition te, eza problème ya mopeko. Voilà. S'il y a une deuxième question.
na pesi bino moi CV nanga boyoki kuna na katite que na kotaki parlement na kota parlementaire ezali première fois oyo nazali kobunda pote na kota parlement na pesi bino ba raison oyo etindi ngai na telema esika wana bino moko po na moni awa pe tokomi avancé oyebi na ba mboka mosusu na kati na mboka na biso côté ya est kuna balobi boyeba que soki ozalaki na parlement kozonga wa te po tokotinda yo lisusu kuna te po parlement et participer na mbeba ebele oyo tozali ko vivre lelo na kati ya mboka oyo yango wana tozali kosenga bino tosala effort to renouveler parlement wana to meka kote ya bato ya sika oyo bakoki kobundela candidat commun eza Martin Fayulu. Mais dans le monde, na Genève, voter qui candidat comme Martin Fayulu, mais après, candidat commun Azali. Finalement, il y a combien de candidats communs? Mama biso tokobeta lisolo na biso. Biso tozali coalition Lamuka. Tango tozali kokende na Genève bomonaki ndenge biso nyonso totelemaki wana na place triomphale po te tokende tozalaki ba tendance nyonso batindi biso na Genève po tobimisa candidat commun tokomi na Genève tobimisi candidat commun na kombo ya Martin Fayulu Madidi soldat du peuple tozongi wana ezalaki mission bopesaki biso po tango tokendeki bino nyonso boyebaki que na Genève nde candidat commun akobima tokei tobimisi bino candidat commun nde oyo biso toyebi nde oyo biso tokobundela tozoyokana mwa pembeni bamwa nungu wana etali biso te biso etumba na biso totelemi nsima Martin Fayulu ye nde tozali kokende na ye na baélection ye nde tokobunda na ye na baoyo nyonso batelemi pembeni na ye wana mosusu moto alingi osala mouvement na ye etali ye etali biso te bolandaki leur camarade Martin Fayulu a présenté qui projet de société na ye projet de société na ye wana après que tosali coalition Lamuka bazui bafondre yango na baide oyo ezalaki na bandeko mosusu bazui baide nyonso wana batie ensemble na kokota na badetail ya biloko oyo biso tozali kovize te mais boyeba essentiellement que eloko tozali kovize ezali bolamo ya peuple congolais parce que tokoki kondimate que mboka oyo na kita oyo eza nango ezala population nango ezala kovivre na pauvreté ndenge bavandisi yango ndenge wana mbula na mbula depuis Afdel akota na mboka oyo projet tozala nango eza bolamo ya population peuple a retrouvé nzela ya mosala République démocratique du Congo ezala mboka moko soki toke na concert na nation to telemi liboso ya ba pays mosusu to telemi elongi likolo bato baza ko banga bayebi que c'est un grand pays, c'est un grand responsable qui est là de bitumba tozali na yango. Pona ba détail ya programme wana camarade Martin Fayulu candidat commun sera bientôt pour présenter à la population congolaise. Et tango ba ko présenter ye a ko pesa bino ba détail nyoso oyo etali projet de société na. Merci.